makambute batu basolola kapete ezalaka niki mako sambela okumisa mateya esili sempati kovanda o ya loba kiboye ya sala kiboye o to bongisa mukute ezalaka bongo te. Donc yango na lingaki ceux qui nzamba banda kosunga ngai de plus en plus na kobanda kosala ngo mingi na mois ata 2 to 3 fois na compte émission to lekisi makambo ya kilongo quelque soit kilongo eza mwa pasi mingi yango ne pesinga mwa retapa tang na silisi to silisi kilongo na kotina papa mwinga na kati ya bureau mwa mituna muke après na bandiko yamba sikoyo batu si siko batu bazana en tout cas bolimbi sanga imbala tuko sambo na sambo na tina na yango pe lisusu na pesi bino matondo mingi batata ba mama ndenge boza kotelema mais ngai papa wa sambulwa na komi ya kolemba blakite ba papa na ngai ba mama na ngai na komi ya kolemba kolemba na yelinga pona ni na sali symbiose na tango ya bakoko na biso tango batelemisaka mama ki pampita elenge mwasi ya l'âge de 20 ans babomiye abemaki sanga lobiko me bakoko na biso maye oyo mama ki pampita dokoteya bande kozongo bongo na bongo. Alors mama ki pampita nyoko maka kufaka mvulus kimbangu lisusu ayepa bakoko na biso na batata na biso parce que mvulus kimbangu tanga bandi misala na 1921 ake boloko na 1921 yaza na prison tata nanga botami na 1929. Donc tata nanga doko yeba ke mvulus kimbangu aza na prison donc baza batu ya promotion wana série wana mais mvulus kimbangu tanga bande kote ya batata bakoko na biso bazalai komona ye lokola ventilier moko boye mobola moko boye azana eloko nini azana ndako te asalaka eloko te batu babwaki koyoka ye or ke ayaki na sango ya lobiko bato bayokaki mvulus kimbangu oyo boyoka babenga bakombata guerrier de mvulus kimbangu kaka batu wana bango nde mutu babalukilaki mvulus kimbangu balandi mateya tango bakangi mvulus kimbangu balandi mateya bapaya kaka bango nde babebisa kombo ya mvulus kimbangu basali bampeva longo bakikukusa bonzambe na biso ebebi kaka na batu wana lelo nga pe na ekosala symbiose nga naza koteya nakoma kobeta mutu butu moi ndenge naza bo mutu na ngezalaka kimia te ndenge batu nyonso ezalaka parce que surcharge kobeta mutu butu moi mais mateya naza koteya botala neti siko banda tongo banda lobi na lali te tongo etani na 8 ans kolia eloko te na ke na kilongo na 6 na kilongo na yesu epai na bino bato bazozelanga lisusu nyonso na kose sacrifier mais oyo naza kose sacrifier na yango bato bazozwango kaka lokola kaka ye azane na Congo ye samona poto ya yebini c'est ça eloko zopesa ngai pasi nyingi lisusu na koloba na bino boye bino bozabana nanga bolimo kati na lisanga bolingo ngai nazali awa pona lobiko na bino même ba famille na bino na loba tango ya ngoyo kilongo efungami botinda bandeko ba famille baya na kilongo mais bino bozotinda bango te siko soki moko na kati ya famille abeli ndo botindi epa na nga wana na ibite dede ba misusu bandeko na bango pe bayepa na ngai eza na makambo ngai nazalaka te likambo ya moto na moto ngai na ye na sololi na yo natalisi yo mabe na yo natalisi yo esiko zokwela po monguni ya profito na pasi tika kata relation wana longa na mabebo longa na oyo boye po yo na salela yo mais soki ya kokisi devoir wana te moya bika ezate moya pe na yamba ye lisusu ezate pe bango moko ba se distance na ngai boye bango malamu parce que bino boza wana boko ba kenon ndeko na ngai akende pa papa sambulwa bona oui ozana bolmone po abika mais oyo zakati na ndeko yebi yangoti ngai nde mutu na yebi po na yambiye mais moi na tali sape bino ke ndeko oyo pasi azana ngo po na zabo ya zabo yezate eza sekele biso batuna biso basala lokutanga bapanzaka ba sekele ya batu et c'est ça ngai nazali po na kobunda kombata penza za vrai combattant nzami pungu po na kobunda alors na suiva déception mingi
naza côté ya bino mokoyoka konso boye se natalisi bino valeur ya konso siko tata wamba pungutule do bananya kotutela toko oyoka turo papa botangi ba papa kingandi turu wana neti ba papa kumuso tanga ki bakombo lelo bazati bozomona sikoyo misikoyo musalo nga na so sala nazonyo kwa manapamba mateya ona so pesa bino eza ya pamba posiko eza ya pamba te tata nini ya koyiko zanga kilongo lelo mama nini ya koyiko zanga kilongo lelo donc na osala musala na punda na osala musala ya punda na mona kabatu mingi so ba posa ne pa na ngai bazwe loko bazaki nango posa bake libera kilongo za suna tina te mutakomi kolanda mbongo akomi kolanda makambo bomoto na comprendre loko wana te alors na mikolo na lembaki na lobi nzami pungu soki boye pemisa molimo na ngai po batu naza koteya bazozongo kaka lokola masano kaka bongo aye na kilongo ayoki tanga kosonga boyabwaki ne nyonso azokanisa sikoyo mbongo nasomba elamboyo nasomba ndako nasala boyo nzambi okutu tokanisake te atuka naye kopesa nkulu tsaku rezo tanga bimelaka ngai na 2015 abi bato balingi yo te tika misala oyo po bazwe tumbu po mutu mwindu alingaka etumbu baza kosala mokano atata te tika bango kenda ngola esika ezangi bato naye kocomprendre neti lelo bokotala bato toza na bango na kilongo me naza na banyongwa lwaye bazofuta te nazotala sikoyo nzambe pungu sikoyo misala oyo opesi ngai mpo na bato me bato bazokobwaka mpe baza konéglige yango ekomi mpasi mingi batata bamama na ngai kati na lisanga bolingo ngai naza mpe motu lokola bino nabotama na tata na mama kasi ya solo ntango yo ozobela okeluka munganga osali examen kisi yo kosomba mpo tia na monoko munganga moto akokomela yo ngonga oyo apesi oyo akomela munganga moto akokomela yo soki yo tosi ndenge apeselaki yo banini peut-être kozwa kimia soko boyi kotosa peut-être pas ne kocontinue mais munganga mpe mutu mais sikoyo lelo nzambi pungu aza kotinda bantumwa wuta na mama kipamfita bakoko basabotaki ye wuta na bamvulusi kimbangu bakoko basabotaki ye bino lisusu na ntango na ngai tokoserefere na ntango ya mvulusi kimbangu te ya mama kipamfita te naza na sango moko te namemelaka bino ewuti mpa tata to mama na ngai to na makanisi na ngai siki mpo na makanisi na ngai ndakutu na kolinga nazala libre nazala na boloko naza nango te nasalaka mpe lokola bato mosusu nasepelaka mpe lokola bato mosusu me nzambi pungu atienga kati na misala oyo mpo ayebi ke aza na libota na ye kasi bino libota yango boza kozwa yango mpenza na lolenge esengeli te eloko wana ndenge mvulusi kimbangu le 12 octobre 1951 ezalaka vendredi atali alobi tata zwa molimo na ngai naye kopema zwa molimo na ngai mvulusi kimbangu na 15 juste molimo nde ezongaki misala nesilaki te mpo ye ayaki mpo akangola mpe bato oyo ayaki kokangola bato ya mitu makasi bato bayebi mingi bato oyo bamizwaka mayele baintellectuel bana expérience bamonaki ya mvulusi kimbangu mobola wana eza na litomba te ya mama kipamfita bayebi mwana moke elenge oyo nini akolakisa biso ye ayebi nini bazwaki yango na litomba te sikoyo bazwaki na litomba te na kokufa mama kipamfita bakoko na biso bamonaka ndenge nini basufraka ndenge nini bakomi kokunda bango mobimbe na kati ya mboka na biso bakali bango esclave mvulusi kimbangu nzambe atindi mvulusi kimbangu mpo azongisa ole baserefereke bakoko na biso bayokelaka mama kipamfita te mpo différence ya mvulusi kimbangu na mama kipa ezali plus ou moins toloba un siècle demi 1921 na ndenga kobanda misala donc ozomona ke
référent kité batu bazalaki na basana posa ya kosana liberté motei oya koya kote ya bango boko mvwama boko voyager boko bala boko bota bopesa ba action de grâce wana de motei wana batu bazako tosa batu bazako bimisa bambongo pona kofamisa mutu alokuta mais oyo yeli bino mateya ya bolingo ya bondeko ya bomoko ya boyokani ya komi mabe parce que moto azana posa liberté amela alia alata ndenga lingi asala ndenga lingi amoni moto ayeli ye bosolo bosembo akomi mabe. C'est ça biso ba mwindo mais bino po bozala différent boko yiko bozala lokola bango te. Est-ce que na niveau oya biso na lisanga bolingo nani akosala ke konso alandine mbongo asiki kilongo osiki na moment oyo bino bozali tokomi na moment moko difficile koleka meme bakoko na biso parce que indépendance spirituelle tango ya sans merci sans pardon mais tokomi na mopepe yango okoyoka konso tata boye mama boye boye oyo komi na konso boye tata boye mama boye oyo bayaki te konso oyo baye ko remplacer na konso no bayaki misusu bayeti konso eza mokola koteka te kosala te kosomba te nzambi pungu na yo keli mawa mais tata so nyokola pe biso basali na yo toza kolakisa toza kolonga mais batu balingi koyoka te batu balingi kosalela te ngai wasambulwa ba mama na ngai batata na ngai soki nazaki na kimia kati na mokilo na misala oyo botala nzoto na ngai de prise à prise ndenge za kokita botala ndenge na za kokita po bona ngina so souffrir na moi oya lelo babi kosala te koteka te ozana mwasi ozana bana oza locataire mais ya solo ndimi voix wana ya kosala te koteka kate yo betela nga pense ba problème boye boye malade boye boye na ndimi charge ya batu na vie ya lelo te kato sala te na za qualifié comme bola mais botala volonté na sala kanango na wuti konyoko mana journée mobimba bandalo na lalité tongo tani na lede na silisa muto ebesi mais na lobi na Yesu sukopesa bino mateya botala avouement wana volonté wana mengape na za mutu lokola bino na kati na bino nyonso boza kuna na poto mutu ana charge kolekanga za te on a bino vérité botu na mama ifote mutu ana charge kolekanga za te vous êtes libre vous travaillez mais ngai nasala kate nazofutela ndako nazana bana basi nazana bana mibali na bana musula ngomba bazofana na ngai yao nana charge koleka bino mais mutu asana charge koleka bino asala kate mais comment nasiki musala nzambi pour mutolendo te nakende kosala to nakende koluka mbongo oui tokotika yango mais nzambe toko bandile awa kino na pemba kalungo kozala na ye tokotika na te toluka kobunda tokoli to place to wuti place to komi toza kokende na suka ya kozwa liberté batata ba mama bokomi ba négligent na kozonga na catégorie wana parce que boyebi déjà konso boyebi déjà mibe kwa nzambi pungu boyebi bakulu banunga balongo ndenge batambola kipe batosaki yango babenga bakulu banunga nkulu banunga lakisi bakoko balonga molongi azanani oyo azolanda baprincipe aza bipungu azorespecte mokolone ya lokumu ya kokumisa etel kojumbi konso azali kotambola l'intégrité na honnêteté na sainteté nde bango mpo tobengi bakulu banunga nde bango tobengi balongo mais sikoyo biso one libre oyo akosala nyonso tokanisi na motema na biso koswana okoki koswana na yo koyino okoki konyina na yo kofinga okoki kofinga na yo kokabwana okoki kokabwana na yo mokolo kilongo mpe osabote oza na banzela na yo omati mpe mutu kokei ozongi mpe
Eh, ba papa ba maman. C'est que milobana nous boponamité. Ngai, tango ba petite nga misala, ba tata ba maman na bisabino. Souffrance e komela kanga ya mosakana to kozwa mbongo banani. Ngamona na famille pauvre. Nana kosunga yo lia. Na yekoloba non, o vulus ki manga bomangai. Mardi mususu na wuti ko luka ngao na likisasa balesa kangate mama efota yaki papa bengwa ya ayebi nyonso oyo elekela kangao na koso wana bino lelo na zobi matongo na ke lukate loko bana balia komisana ya kokota kilongo tongo wana etani ba papa ba mama na kepe na sokoli na lati na bi mabona mona lupango entouré na basoda bikuse bazana ndenge moko elongi moko na ba nduki ba masase koya na se na yebi mana mopanzo basoda bazongi singai na bi mana basoda bazongi singai tous existe beti basoda basangani bango nyoso bakei na butu mbuluski mbanga bimelinga yo muta makasi okoka panyo bimakite unga komona ngeko kolekela yo mais vous êtes libre konso ovani nous nanda soit que nous musala ozano pe libre ona zoka mutu pass omoni pe reproche nzambi pungute ya bambasi te ya mbuluski mbangu te après lobo mibengi mona bilaka mama nanga tapula na mukilo mona makambo lumbwila kwame bana bame pasilwa nunga muzivita za zonsono mulumbu kia suka siwa sola bena kunga dake bena kwe bena kadila boli misaka mungongo sesiki lumbwila kwame bana bame pasilwa nunga muzivita za zonsono mulumbu kia suka siwa solwe bena kunganda kwe bena kadila mvuluski manga yebaki boyo kelangai bana nangai boyo kelangai bana nangai po na mokola suka tokopona bongo ba oba kozala libanda kiloko na mokola ngo ba kozala ndenge nini sina nzemba ngo yangwana ba oyo ba kozala libanda kiloko seke mokola ngo kozala konso bena kunganda kwe bena kadila na mokolo no bakozala libanda ya kilongo bakozala ndenge nini yango mvuluski mbaka bilungu ila kwame bana bame pasilwa nunga muzivita sa sonsono bana na ngai boyokela ngai po bokolonga na bitumba nyonso okima no bafu na mvuluski mbaka mais lelo oyo ba papa ba mama désormais bosola ki sape bilembo te ba misusu bazana basi na bango bayaka te bazana bana bayaka te ba mama basape na mibali bayaka te basape na bana bayaka te bosape na ba collègue bosape na ba voisin ba yindo bomemaka te desola sake po babi balobi nos actes plus que nos paroles lolenge na biso etiaka koleka maloba. Donc ce qui vous semble na kati ya kitwa dikia basolwa mais ba comportement bozalaka nango devant ba collègue ba famille ba mibana mibali basi ezaka ndenge moko yango baza ko apprécier te ko landa bino na nzela bonzambo nzete ko yebota kambuma te bakataka yango. Donc ce qui vous a modalité vous a fait exemple te parce que oza na ba mi oza na ba collègue oza na ba voisin ozali na famille oza na mobali oza na mwasi oza na bana mais comment yo yaka kaka yo moko ezola kisalo lendo na katanda oza kaka na bana tona mwasi na yo tona mobali na yo tona ba mi na yo tona ba collègue na yo ndenge ka bozalelaka différence ezali parce que so différence ezali bako remarka ngo mama azalaka boyete tata na biso azalaka boyete mama na biso azalaka boyete mwasi na nga azalaki boyete mobali na nga azalaki boyete seke bonzambo bazosambeleza nzambe solo sika nga pena kende ko vérifier
mwasi ndenga zalaka ba mama ba yebi kaka ndenge mobali azalaka. C'est ça bakolanda ndenge nini. Sango ya nzambe pumbo bombia mokati na bino moko na baposhi na basaki. Ok, babito vekile message oyo. Tala na sala contrat na télévision. Auto tina ngutu tambala kati na babalabalo kende koteya. Mais na sotala suki na bandili susu na okota banyongo. Po ya kana kutu silate. Yango na vandi nye na sotala nzambe pumbo. Bino pe kuna bayindo bazali. Boza ko panza sangote. Et c'est ça. Faut qu'on loin ngisa tango etikali moke. Ba mama batata na ngai. Na senga kibino ne bandeli ambula oyo na fin ya 2020. Na yebisa kibino toko ambasambela solo. De plus en plus wasambula solo toko ambasambela solo, biso tosoko continue na kobeba. Mwoko kabwali. Mwoko yina. Mwoko pona dilongi. Yango kakeza na biso. Sikobo yeli sangai. Pevi ya nzambi pungu. Na kati na bomo ina biso. Eko twesika wapi e? Kochola tosa kochola mananzambi pungu tulendo. Na Mvulus Kimbangu. Sikoba nani bakoko pesa bangolo kumu pe bako irritese kwa nzambi pungu pe ya Mvulus ye. Awa tosana nundenge wana. Awa tosana nundenge wana. Biso awa na Congo. Kilongo na fongola kalosambo 9h30. Moto nyonso aye na sima 9h30. Azala na maladi te. Na ko recevoir yete na bureau soki azana problème. Parce que le sambo e bandelo sala kité. Toza na ta ya kolanda ta négligente. Ngai wasambulwa na za ya bino. Mais bino pe boza ya ngai. Mais ngai wasambulwa na landaka mutu te. Bolimbisa ngai na terme. Pona nini? Nzambi punga lobi l'homme est responsable de ses choix. Aza dictateur te. L'homme est responsable de ses choix. Ngape na landi lolenga tata na ngai. Mutu azali libre kosala oyali. Ba oya nzambi punga kosala na ngai. Ba oya nzambi punga te ata na forcer ba kosala na ngati. Ngai na yeba ka deja oyo sakwei. Wana za kotelema. Ata bosala musika s'il vous plaît. Yango boni makambo so le karabino na so bisabino boso tuna na ngai sai pa wasambula. Nana boye bisangai makambo na bino. Ngai bobomba makangai na makambo. Soki pe vanzabi pungute makambo suka tila bino na koyeba ngote. Na so ka perdre rapport na lito imoko te. Parce que ça rapport na koyebi sanzo ke na soki rapport. Ezana mutu moko te ayebi sanga makambo na kuku. Oh papa kingandi boye mama kingandi boye te. Mpe vanzabi pungo zali tala. Boyo kanga malamu. E mona kabisika nyonso. Ngai na yeba oya ngai. Pe ba oba sana spiritualité élevée. Ba lekisaka 3 jours te fa lukangai. Fa benganga. Potango sana molimo. Olingi zami pungo oyo kaposa motei na bino papa wa sambulu. Mais oya zali ke 3 mois, 2 mois, ben à coup de parole, ça a tout se défendre ndengeni. Nabi que on mi pesa bien la spiritualité. Pour moi, toi, mi pesa la spiritualité. Na ba mikolowana a reçoit téléphone a tina mato ko benga mobali na ye, ko benga mwasi na ye. Na mwasi na ye, na mobali na ye. Ba ko solola ndenge ba lingi to ko milifo ka masola bolingo, ngakutu na sola na te, na zokanisa yo, na mona kaka chérie, ni to na pembeni na ngai. Je t'aime, je t'adore. Awa mibali bakoma ko adorer basi bakoma ko adorer mibali. O ko sota ko benga wasambula te. O kanisa pete, po motema nona no sala ba da désir. Motema nona no sala ba sentiment. O ko luka pa wasambula te. Muto ko luka papa wasambula o ya tondi sa na spiritualité. Akozana posa a vérifier mate ya yokaki. Émission alandaki, to problème moko azanango, to ndoto moko alotaki, ndako luka papa wasambula. Muto ko swa une semaine, mwana nanga molimo. O luki papa wasambula te. C'est que ça na spiritualité te. Nyonso eza ko kopé ngai moto nyonso oya se disasaka na ngai esa baby. Mais tant que ko solana yo badi ko se défendre. Na yebi très bien. Chance. Mbeve ya tata wamba pungutu blendo e monaka bisika nyonso. Boso yoka. Na yebi oya za ko telema
na mosuni na yebi batata na yebi bolumbu na binote ba mama na bolumbu na binote na bibe na bola tite bolimbis na terme mais spirituellement na yebi bino. C'est ça. Mais ba mama batata tangu ifwe mono kimbangu ngena yebeno vavanza kasi beno kaluze iko mono kimbangu ngena yebeno vavanza kasi beno kaluze iko tumwa mono ngena tumwa muti ya Kongo Afrika kwanza mpungu tulendo luindula pasi ya mono kimbangu mumoko myambindele oya yebi munoko yo ay bonga ya nula bandeko soki kilongo sili mono kimbangu ngena yebeno vavanza kasi beno kaluze iko mono kimbangu ngena yebeno vavanza kasi beno kaluze iko tumwa mono ngena tumwa mutiri ya Kongo Afrika kwanza mpungu tulendo luindula pasi ya mono kimbangu mumoko myamindele batata ba mama toka nisata pasi vulus kimbanga mona na maboka midele pona komemela biso sango ya lobiko na Kongo pe na Afrika mobimba toka nisa tosa suba na mikete batata ba mama tokoli tango kutu totako tanga ba classe ya mindele ba yela biso ya colonisation oruta classe boye ozika ye kayeno resimo bani ko rempli ko tana propre toko landa ko sala ba exercice pona nini na classe ozwa osike bozo futa minerval aucun retard ba peso finition mais tala poueme zalaki nango bongo pona nini makamba bonzambe toto songa sima ngai moko na lobi ba papa na zana bango na ba mama bango banyata na poto baza capable ya kosombela boyo baza pe capable ya kosomba mutu koyo baza capable ya koloba na somba lupangu na Afrique oza capable bata mususu pe na meka kokota nanu nini na ndako na poto o mata ba vion c'est ça osomona mutu ya zambi pungutulendo te papa mama bozala ba oyo bokendeki pona bo découvrir ndenge vulus kimbanga lobaka ba misusu ba okena mabele ona pona koyeba mindele ndenge bazalaki pe lobi ba koya kosala mayele wana awo me ba misusu bakola da bisengo ya poto pe bakokanga makuna me tango ya kokanga mayengo ekoki te yango ekoki bosoye bate bosaka pona kolia na komela na kolata na kosepelisa nzoto l'homme est responsable de ses choix. L'homme est responsable de ses choix. Mvulus kimbanga teyaka masimbaka fimbu te pa ya batu basumuki asimbaka munduki te pona koboma mutasumuki iya te oyo bayambi basaleli bango te bakomona kembo ya nzambi pungu oyo babwaki sor nango pe bango te bakomona me batata ba mama lutelama botelema bolongo na poya kolala mokila molimo baye kotasaka bana no babebi lisusu mingi baza koyaka kilongo pona koya esi balembaki na bango esi batalisaki nga pe badetaye nga bango kingali baza deja kolemba bazwaka tika baya soki pona bango moko fale baya kasute tata wamba pungwe kakutia matadi bino na zambi pungu nga nazo sala misala na ngai oyo azana bososoli alwenga oyo azangi bososoli etali est-ce que yo yebisa inga kolembi poni se pa yebisa inga bien avant matondo
qu'il en soit bolingo nzambi pongo ezala na bino nayebi ke toza bato tokoyaka mais lokola nzambi pongo atelemisaka batuma mpona libota ne mpona kozongisa bato na nzela j'espère que oyo eza reproche nasali epa na bino bana na nga molimo mpo bozonga na nzela nzayambo te kasi mavanga meto ya ye maswe kantima mavondele nza nzayambo te kasi mavanga meto ya ye maswe kantima mavondele nza mokili ya bato eza nango malamu kasi ya mabe bombami na mitema na biso yango ebomi mokili matondo mingi kimia nzambi pungweza na bino akoma mvuluski mbango ingeta